Chers internautes, bonjour et bon après-midi à vous déjà. Je vous dis, on est ensemble, pas de soucis. Continuez toujours à abonnez-vous comme d'habitude car nous sommes là pour vous servir comme d'habitude. Voilà le lot toko yamba Pasteur Mitterrand ye aza mosali na nzambe o nzamba benga na mokili. Tozo le bela sujet moko qui est un peu pertinent o bat balobi que église est comme belé multiplicité tozo baté soki naninde à permettre yango soki ezaka ba benga mi nzambe ne mutabengi bango pona ba mega pe ko expliquer pour l'église msusu ezobima kaka boye ko bima sans que nzambe a recommandé bango. En plus si balobi que église est comme place o bat bazo sala commerce vraiment toye tozo baté to komeka un peu koye bango biso na bino toyeba voilà. Bonjour pasteur. Ah bonjour journaliste. Pasteur, moi présentation batba et ba ce que zanani en plus adresse. Na pamboli nzambe kitoko koyamba pe bino ba journaliste oyo vraiment bolingi penza ke kimeza na kati na mokina nzambe kombo na ngai Pasteur Mitterrand Bofamba nazokamba église monene ya ACDN, c'est-à-dire Assemblée chrétienne pour la délivrance des nations na kati na Bandal awa na avenue Thierry 334 na commune à Bandal. Oui, pasteur appelle si bien adresse à l'obi azana commune à Bandal na avenue Thierry 334. Voilà pasteur toyeba obanda musala ki ministère oyo depuis année nini. Oui, vraiment na pamboli nzambe makasi parce que omoni na makambo na nzambe bakomaka te me babotama kako botama. Ngai na bandi musala nzambe na âge ba 10 ans. Na bandaki liboso na zaki na catholique. Lokola mwana kena kula na koma sango mais ba possibilité za kité et alors na comme na âge à 15 ans ndé na yeko bima na comme sikoyo et pana prophète Libambu na banzi moto to yebi moto no nzambe munene na komba prophète Libambu na zali fruit na ye numéro 1 na bana o prophète Libambu a formé Mitterrand pazawana na banzi bato ebele ba yebinga. Donc ça dit que vinanga mobembati lelo na kokisi à peu près 48 ans kaka na musala nzambe na umeli kaka na musala nzambe mais nzambe apesinga musala oyo na bandaki ko uta kuna na bandi lelo sali à peu près 5 ans na ndenge nzambe apesinga mais nazaki epana moto na nzambe prophète Libambo nde nzambe abengisinga bina nazopeso musala munene po osunga libota na nzambe obikisa bato po babika parce que na ta oyo bato ebele bazo comprendre makambo ya nzambe te nde yango moni ke sengeli génération moko ya sika ebotama oyo bakosunga pe bakotia bato na vérité ya makambo ya nzambe nde yango na voilà, pasteur Alobi a banda qui musala ya nzambe depuis azalaka mwana mke. Alors pasteur to me kampe koyeba na âge ya 10 ans ndenge nini oyebe ke nzambe bengaki yo okozala lelo pasteur ndengo zabwe pasteur amunene. Bon eza merci mingi pour la question kitoko oyo moni nde na utu koyebisa ke na makambo ya nzambe bakomaka ngo te parce que bato ebele bakomi nde kokoma azumwa likabo mwa domoko boye ya guérison akomi onga ministre de Dieu et tandis que ezana bato mosusu babotama nde soto tangi par exemple na Bible na Jérémie nzambe alobi aponaki Jérémie tina liboma mama na ye alors ndenge moko pe nzambe aponaki ngati na liboma na mama na ngai ça dit kokola na ngai zaki na basigne nazaki moto moko moto abato ebele balingaki nga mingi nazokamba na âge moko muki ozomona nazokamba ba jeune garçon ba jeune fille nazaki na catholique na âge wana 10 ans nazaki mokambi monene ya bilenge ya mwinda naso cadre bango na fokulari bo na bando mona déjà bilembo wana ke na osaila nzambe et puis nazali na sala pe ba classe na tanga ba classe mais nzambe alobi côté wana te côté na tindio po okoma mosai na ngai obikisa libota na nzambe donc eza bilembo na botama ke nango déjà bato bando linganga mingi na mosala nazaki mingi aimé na bato ebele bato bazoya bona bando mona bilembo na pourquoi bato bazoya mingi pa na ngai na âge bozomona kaka ye alors na mona kibili mo na un jour na koza mosali munene ya nzambe ya ko conduire ba na nzambe na kata mukilo. Voilà, pasteur Alobi ye ezali ya kobota mais ezate ke nzambe ne mutabingai mais pasteur toye baba sinini po yolobi ke ezaki po bat bando za lebele ozaki des gens toré na batebele sinini po bat mususu ezala vision kolota mususu azo komona makam na journée ezaki na ndenge nini. Bon basigne ezalaka déjà oyebi nzambe ntango aponi moto yaza mosali na ye
akodoto na pouvoir nyonso na nguya nyonso osala nzambe okoforcer le komokote ça dit obotami dango kobotama eza différent na bato mosusu basa ba théologie tout ça ça dit tant nzambe apone yo akopesa yo dans des guérisons dans des délivrances dans des prophéties dans des paroles langues makambo ebele c'est que yo na âge wana déjà 10 ans zaki dana don big sabat voilà nazaki na don moko ya guérison pe prophétie ça dit nazaki kaso na bondeli de na moni lokobo ekokisami et puis nazalaki chaque fois na bondela na epose moto loboko nzi Yesu abikisi c'est-à-dire bilembo wana etalisaki que vraiment nazana eloko moko ya nzambo nzaba tiaki na kati na nga na age wana vraiment soki na bondeli na bato omona ke moto wana Yesu abikisi ezaki ngai teme Yesu azaki na kati na nga bande kobikisa bato nde na tawana nazokola nango partout nazokende ozomona kaka ke bilembo wana ezokokisama bato bazokangolama bato bazobika et puis nazoteya liloba na nzambe ça devient nga mobimba ezali kaka mosala ya nzambe. Oui, souvent na guérison souvent et ça la rappelle à ma famille net nzamba bengio aussi ozo ko explose la musa na yo que nzamba bengio ozo big sa ba entourage na yo ba bazondi maté souvent na famille la obanda ko sala ba pratique wana ba geste wana famille et pekisa ki yote bon omoni même bible solo bana biso que biso na famille motako ndima te parce que ba meseni ba ebike wana za mwana biso ndeko na biso grand frère na biso petit frère na biso bon po ba croire nango penda ezala ki penda facilité mais tant ba moni bilembo ndenge nzamba zo mema ngai ba itape azotombola zo mema ngai akosakula nde ba mususu bazondima mais ba mususu bandima kate même na bible pe ba mususu ba croire ki na Jésus Christ te mais bandeko ne moko ba croire ki nango te ça toujours ndenge wa oui siko pono convaincre ba ta famille ochaki mutu moko ya famille loboko ou bien ndenge nini bon eza loboko te mais bilembo kaka na makambo mosusu na bande koloba pona famille na ngai pe bande kokokisama et puis tosala kango non seulement pona famille pona mokili mobimba nde siko bilembo wana ba considération mosusu bazomona ndenge bato mokili bazo considérer ngai nde esalaki ke bango pe bandima kelelo yo leki na biso yaya na biso aza mosai na nzambe voilà et ça la ndenge ni na famille ba l'air ba mona robo komi vraiment grand pasteur bosa bato zote ya et ça la ndenge nini bon esala kanga esengo parce que bible lobi na biso moto moko andimeli nzambe akobikisa pe libota mobimba esala anga bien que na place que na landa banzela mosusu ya mokili nazala politicien nazala soki nini mais ngai na pona nzela nzambe nzamba ponanga na nzela malamu oyo ekoki ke o bible ezoloba toluka na liboso bokonzi na nzambe mais biloko koya na nsima ya moni ke esala kanga pe bien mingi po komona ke kofanda nini na fandi aloba ke tokufa na volonté ya nzambe mais na soki eza na volonté ya nzambe te en tout cas eza mwa pasi ke moto be satan à combattre parce que bible lobi crois Seigneur tu seras sauvé toi et ta famille donc libote eza sauvé à cause nzamba tomboli ndeko na bango nzamba tomboli noko na bango nzamba tomboli papa na bango et ça la nga bien mingi poto pona nzela ya malamu ya osala nzambe. Voilà, boyoki Pasteur Mitterrand azali oyo nzambe oyo abenga epona asala makama minene yango pe azo continuer tina age ya lelo mais Pasteur Mitterrand ezana batumsusu nzambe abenga bango ba continuer ngo pe na kozwela ngo kolandela ngo ba formation autrement babenga ngo ba affermissement mais je sais pas cours ya théologie yo continuer à cours ya théologie te eza malamu nde na émission ke to ezana des formes ya kolanda nzambe forme mususu obengama na nzambe forme mususu yekola ndenge tukolobana ke ba théologie ba formation mais pardon akatomke olobi bat oyo basala cours ya théologie eza oyo bazo yekola normalement eza oyo babengi bango donc yalinga devient comme pasteur pour nanzela ya formation voilà ezala ndenge wana peza mabete ça dit okoki pe koluka po oyeba oluka formation bon poyeba pe okutai na basala nzambe ba eposer le bon cet esprit kiti pe o continuer nzela pona osala nzambe benga eza différent yanga ezalika eloko moko ke nzamba ponanga tina libumu ya kosala donde nazalia wana zaki pe bien formé malgré nzamba pona kinga mena kutani kibina basala nzambe pe ba former nga makasi nde na utuko ebisa ke mutu nzambe lokola prophète libambo mutu munena yeba na kati mukili oyo ba former nga na koti ba école wana ezaki ba bingi yango école de tyrannie c'est ça
a formaki biso basali oyo ke tokoki ko défendre pour bana nzambe babika vraiment ezalaki pe malamu mingi. Voilà, pasteur Nabiso Olobi Outa et pas il y a pasteur Libamou le grand formateur ou asala qui comme le pasteur Amnene. Mais tu es que partout na ba groupe autozala ka ba siège ezala toujours son mouvement ko akomi mutamnene pona alinga pona nzela na et créer un peu problème. Siko yo la ozwa qui départ na ko quitter pas pasteur Libamou. Ba réaction na ezala ki ndenge nini? Bon, ba réaction nanga ezalaka pona servir nzambe. Ye pasteur Libamou esala ki ndenge nini? Bon, omoni ko benga na nzambe na likambo nzambe tango nzambe aponi yo. Ezala même ozali molakisi ba bengi maître tango nzambe aponi yo ke telema kendela musala nzambe tuka écrire problème moko te. Au moins que obima na ndenge mabe na baranki na ba polémique. Nga lokola tai kokaki. Bon, naibisi papa nota ekoki nzamba bengi ngai bon papa patika kingana kende mais azaka toujours père spirituel na ngai d'abord nazalaka na bien nazaka na problème na ete ndenge bato mosusu babimaka ba polémique ba problème awanga ni père spirituel na ye tout ça mais ngai vraiment lokuta mabe wana za papa na ngai molimo bato nation bayebi Congo bayebi libambu mutu monene na nzambe donc na kata motema na ngai nazaka na problème na ete parce que forma ngai nazapi na mwana na ye alors nazaka na problème na penza telo kwa nzamba benga yo mona nazo continuer comme à peu près 300 personnes et puis l'église ça ibelo na fungoli na bandale mususu za na mbinza na popage nde nazo kamba ba église na kaka pona ko bikisa bana nzambe. Voilà. Pasteur Olobi bien que fongola église na yo mais est-ce que pe pasteur Libambu aya déjà une fois koya ko assister yo à mon ndenge ni nozo sala misala? Bon, na mosala oyo nazaki na toujours na eloko babengi intercession, c'est-à-dire formation. Il y a former, il y a bâtir, après na benga ye tant on a moni déjà parce que déjà depuis na bimaki na 2013 pour na kota ça dit na uti lokola maki et moni na mosala nzambe il faut fondement ça la bien hein il faut na apprécier tout ça bon et ça a déjà na idée na ngai que papa na ngai faya. Alors pour papa ya aza mutu munene toko yamba ebote photo bonga mato yamba père puis apamboli tout ça ezaka déjà na plan mais tout ça nous toujours dans la préparation ou toujours bongisa donc en tout cas côté on a question posée ngaza bien que akobenga mutu na nzambe ngana zozwa mutu moko munene papa na ngai na ko yamba pamba pamba bote fona yamba avec beaucoup d'honneur hein na yamba penza ta sepelata oui moi na penza yambinga bien donc voilà. Voilà. Pasteur Mitterrand, geste nini yo o préféraka o honorer pasteur na Libambu o ya sala ke yo lelo o koma boye. Geste nini o yo préféra pena o honorer à la reconnaissance o ya tikala jamais ko bosa na yo na vie na. Bon, geste wana eza no akati ya motema. Nalinga kolobango na miso bato te parce que ça ba secret na ngai na bomba kango même na utuko yamba frère moko kaka siko ya poser nga même question wana avant même yo poser ngai na yebisa ki ay tuni ngai est-ce que ozaka ndenge ni po ko papa ngabi te na zana makambo na ngai na zana ba préparation na ngai ndenge na kukuta na moto na nzambe ça dit nde na zaliawa fruit na ngai ba bengi dime na ngai moto oli yango ezambie ozo comprendre ça dit musala nazo sala na yebaka ke ni tete prophète Libambu ba mususu pe na nyana yebana te donc naza très reconnaissant ya ko remercier papa alors na prépara ka ba makamu mususu ke ezana kata motema parce que na ko lo bater parce que bible lobiso ko zo pesa na gauche droite bater wana za ka secret na kata motema e ko za mokolo moko boy na kepa na papa lokola libonza loko o na kopambola papa ndenge zala kana ngonde to mona ki ba Jacob ba kende kopambola papa na bango nani Isaac ozo comprendre ko ke de papa maboko pamba te talaka mwana uti na bamaki oki na ba préparation za basali o moto lelo na yeba na ba télévision azoleka vraiment sengele loko moko ke il faut préparer loko moi bien que ok pa na papa en tout cas papa pe apambola bien merci moi na ngai parce que asali ya mingi sengeli vraiment a mérité honneur na e. Voilà, pasteur Mitterrand lobi eza secret geste wana eza secret to koyeba kango jour oyo ekozala pré to koya pe ko filma ngoto mona mais alors pasteur Mitterrand toyebi bien que to so mona balobi que église comme ba église et comme ebele okomona na avenue moko 10 13 14 église c'est dû à quoi? Bon eza penza makambo te ke bana nzambe bakamwa parce que eza biblique
ba makambo tozomona yango ekomami so totali na Matthieu 24 komona wana ke na tango na bilembo na tango na suko komona bato ebele bakobima na kombo na Yesu et surtout ba prophète et surtout ba pasteur bakoya na kombo na Matthieu 24 komami yango et puis surtout tangi na 2 Timothée chapitre 3 komona ke na bilembo na tango na suka to komona bato ebele bakobima bakocréer bakoformer l'église to kokama yango te parce que c'est komama déjà et puis to komona bilembo koyina na ba polémique bitumba banzala ba problème to kamwa te moto akokama peut-être moto ayebi na maloba na Nzambe te mais to yebi ke na maloba na Nzambe na pesi bango batanga na Matthieu 24 bakomona makambo Nzambe alobaki bandi kokokisama okomona babuso na veni moko 30 églises 50 même églises alors bon eza na tamo to mitungisa mate eza na tamo ko makambo wana eko changer o Nzambe to koyeba ba vrai fruit banani ba vrai serviteur de Dieu parce que les loyo to komi ko mona makambo Nzambe alobaki ba faux prophète ba ko créer ba miracle pona ko séduire bana Nzambe pona ko kosa bana Nzambe to koyeba bango na misana bango ngala mi komisité mais Nzambe moko nda ko katalika mbo wana to koyeba tu aza musala Nzambe asolo aza prophète Nzambe asolo mais na koyebisaka bana Nzambe mokili mobimba bakamwa te mais eza maloba on Nzambe alobaki ke ekokoma na tamoko bilembo na tango na suka to komona ba signe basali Nzambe akobima ebele ba église ebele to kamwa te parce que lelo même okomona ke à part ba église de réveil ozomona ba église net ya ba magie ya ba nyonso ebimi OK salemaka te na kata mokili ba framaso tout ça c'est bimi alors to kamwa te parce que Bible ebisaki biso d'avance que bilembo na bokomona yango ke ba église ebele kobima na kombo na nga mais ebele na baza ya ngai te c'est que tokomi déjà na fin ya fin de l'année en fait tokomi na fin o Nzambe alobaki ke mokili fo ezokufa non tokomi na note Nzambe alobaki ezakaka ba signe ezakaka bilembo tokomi na suka te mais Nzambe abi tokomona ba signe o ko talisa bilembo na tango na suka na tango c'est to comme na suka te mais ezali na no bilembo to komona ça dit to moni ba signe wana ya ba église ba signe wana ya bitumba koina na kokabwana barankine banzala kobomana eza bilembo ezotalisa ke bilembo na tango na suka ezopusana mais ngi ko lobate ke tango na suka parce que moto moko ayebi mokolo ta yebi moite o mokolo Yesu akoya parce que moto moko ayebi yango te. Voilà, c'est bien répondu. Alors pasteur Mitera toye basiko ba vrai pasteur na ba vrai prophète ndenge nini parce que bakomi ebele monde entier mobimba toye ba bango ndenge nini maman journaliste na sepeli mingi na question wana tokoye ba bango na misala na bango parce que les autres comme komona même makambo komamaki ba délivrance comme ko salema ba mystique ozomona pasteur prophète azobimisa moto nyoka na kati ya libumu ngolo rigorodo mais moto rigorodo wana na kati ya nzoto ya moto auti wapi parce que rigoro do kofanda bambula na bambula mais libumu ezali eza balete eza zambate mais eloko ne vas efanda ki wana bambula na bambula ndenge nini ça dit ozomona ke babiloko neza ba magie babiloko neza babiloko moko ezali libanda na liloba na Nzambe c'est que bakoti sina kis na kacha msala na Nzambe effectivement parce que au monde ba miracle to même Bible lobia ke bakosala ba prodige bakosa babikama meme ya kobimisa babikisa même meto croire na bango te parce qu'il faut to landa na Yesu et pas ni na Bible ou be batoma Paul babimisa ba rigorodo na kata nzoto bato babimisa bampesa na kata nzoto bato otokomi komona ngo lele eza magie oyebi bien aimé na koyebisa bota na Nzambe ke bafungola miso mutu na mutu atanga Bible pas au comprendre ya mibale il faut ba prier. Il faut prier, c'est pas n'importe qui a posé le boko na moto. Oyoki kaka prophète moko bazole kana ba télévision ngana bikisa bokei. Non, bonde la Nzambe avo kendi kune pana parce que ebele bakobima pona mbongo e bakobima po basa ba séduire bana Nzambe babungisa bango schéma bien. Alors tozo mona bango lelo yo ke makambo Yesu salate bango bakomi ko sala yango ba pratique bakomi ko sala yango mais ali banda na makambo oyo batoma polo basalaki yango yango no moni ke tokoyeba bango na ba misala na bango siko batwana oyo ba bimi ebele bazosala ba miracle ko bimi saka ba nyonka biloko ebele o eza libanda ya religion wana sort na bango ko zala ndenge nini sort na bango ezali ke ye moko Nzambe alobaki to bangelo ko moko te ye moko akoyeba ko kabola omoni ebele bazotanga ka komona Nzambe me baza Nzambe te tala biso to ko prendre justice te liboso ya Yesu Nzambe moko aza terrible
totika komitungisa maobo tokangisa bango no ye moko nzambe akokata pe akosambusa bato mosusu sort na bango ezali kaka oyebi ntango bible ezoloba le salaire du péché c'est la mort nzambe basakanaka na ye te parce que tango yozosa biloko moko ozotanga kombo na nzambe nzambe azali terrible nzambe aboma basodome bagomor nzambe aboma bato nzambe aza nzambe tokomitia liboso ya nzambe te tobanga eloko moko te me tokoyeba bango kala mingi te tokoyeba bango kala mingi te ye moko nzambe akokita na kanda na ye akokabola biso akoyebaki oyo asalelaki ngai ya solo oyo asalelaki ngai ya solo te. Voilà balobi pasteur Mitterrand lobi bakoyeba bango nzambe ndako juger bango po yaza nzambe te yaza kaka o nzambe atindi na mokili pona a servir ba peuple abikisa bango asala miracle mais pasteur Mitterrand ba église oyo komi belé balobi que ekomi commerce yo koki loba nini pona ngo. Bon commerce c'est trop dit à parler, ça dit ce tolobi commerce ça dit koluka mbongo. Oui, normalement. Bon, wana vraiment ma sœur. Oui, bi même na Bible yesu azoloba ke na pesi bino ofele. Bo sa pe ofele. Ko futa mana biso basala nzambe uta pa bato te. E uta ndepa nzambe. Pourquoi nzambe azo bokende bo bikisa moto. Moto aza malade, bo memelo ko moto, bo sengelo ko mokote. Alors, ce que tu as comme la délivrance, c'est comme il faut payer ça $200, il faut payer ça $30. Et ça, les bandes de la Bible. Comment tu as malade, tu as un bon gavo. On est les bandes, tu as ce que mon pasteur ou bien prophète. Abandi ko senga mbongo ava bonde na moto mama ko sala ko kende pas passer wanati azali banda parce que bible ezol bana biso ke nzamba pesa biso ofele nzamba bibo kende bo bikisa bato ko mematelo kwa moto te lo ba moto ye moko akanisa lokola action de grâce ke nazo pambola nzambe na signe ke nzambe makao minene o asani na kati na ngai abikisi ngai abikisi libota na ngai na signe wana moto akoko pambola yo mais ezate ke yo pasteur o senga no ngana bikisi yo pesa nga moto ko pesa bo en tout cas na koyebisa libota na nzambe baki bana ba passer ande siko seki batabongo soki ba retrouver bango ba arrêter bango bon ko arrêter justice ya nzambe ezali justice ya nzambe ezali parce que omoni tokomi kofinga mamingi lelo biso ba pasteur ba prophète bakomi kofinga ba parce que zana bato moko boya koza koluka mbongo ndenge utu koluka na tika luka mbongo akiko kuta na moto moko magicien moko bo luka mbongo abebisi évangile abebisi moboko nzambe atikela ki biso c'est trop dire que to kangisa bango mais nzambe ye moko azali parce que omoni na nzambe apesa pe mibeko apesi mibeko na yo babengi loi apesi côté à bénédiction puis apesi malédiction ça dit malédiction ça pona bato bazo to sa mibeko nzambe te bato bazo mema makambo so bazo bakisa makambo ke nzamba bakisi te mibeko kolanda bango parce que nzamba lobi mibeko ya ti wana atie ba malédiction na kati ya malédiction ku fezali donc biso to koloba mingi te parce que kolo mokila azali et puis yesu azali akosala yebi nyonso ezoleka voilà to bangelo ko moko te to tikela nzambe ne AGG makambo yango mais pasteur Mitterrand balobi que ba exigence c'est comme ebele ceux qui m'ont dit ma côté na kati église et comme le rôle moi na zui pénition ava à côté fort aya na ram ya papier duplicateur aya na soit qui tu babi exigence c'est comme ebele eza pona nini bon ba condition wana vraiment ngai na lingi na lobelo ko moko pona yebisa mokili mbo bazola na télévision nangina kebisa bango ndenge ote koloba ne bandelike nzamba pesa biso condition ti condition na biso ezalaka toyoka liloba nzambe totosa mibeko nzambe mais soko moni na makambo nzambe comme na ba condition pesa boy sala boy wana ezali libanda ya makambo nzambe donc tango yoki yango déjà bima na kati église wana parce que lelo yo ndeko tukoloba wana tokamati makambo mokili totia wana kati ya église tokamati makambo banganga epana nganga soko okei il faut pesa ntaba ou pesa boy et ça diffère pas biso basala nzambe nzamba tika kosenga moteloko moko te mais lelo tokamati makambo banganga makambo mokito ko tisa kona kata église afana bonde ya no pesa rame pesa bo automatiquement vraiment nako bakisa te nako longola te en tout cas il faut na banga nzambe vraiment eza malamu te nde na ote ko yebiso ke ba eza ba di mais ba action de grâce eza recommandé na bible. Vous comprenez, 10 mes a recommandé, offrande des a recommandé. Verset nini bayoka, verset na Malachi chapitre 3 verset 10. Nzamba zolo ba il faut to me maka 10 menaye.
mais et puis na Exode 35 verset 5 il faut tomber ma offrande de fungula kabiso ba porte ce que vous ça dit offrande te vous a frappé na malédiction wana ezana kata Bible na Malachie chapitre 3 verset ce que tu na verset 10 on komona ke nzamba zo senga ke il faut motape sa dime lingi korobani ça dit nzamba pambolio olongoli pare na opesi pare wana ozopesa pona ne parce que tango yo do sala ou bien musala na yo bilanga na yo entreprise na yo nzambe a ko empêcher que diable a kotate pour détruire ça dit que to pesa kana po nzambe a protéger bozu na biso bénédiction na biso que mutu moko a kotate mais na mona lelo batu bana nzambe ko mona abandi na $10,000 akititi na ba $1,000 ça dit o pesa que 10 nzambe te parce que nzambe biso ko pesi été a ko détruire. Donc tout le monde est obligé. Ils sont obligés na monter faire pesa rabdim et comment mais na kata na Malachie. Donc ils sont obligés que tant on a pas pambolo, il faut l'ongle 1/10 avant au lia, il faut l'ongle 1/10 au que peut sa père spirituel au que tika en église pour balobi dit mais ba pesa na balabala ba pesa sorti na kata église. Donc on les a recommandé na ABC mokilipo balanda na Malachie 3 verset 10 au comment na kenzamba do 5 à 10 mais il faut to pesa. Voilà. Vous le savez, balobi dim ezali eza obligé, ceux qui ont gagné $2,000, longola ta 1/10. Ya ko pesa na église pour nzambe apambulo na misala na yo zo salo ki na liboso. Mais avant jour moko pasteur Mitterrand fimo ba benga nous na kamba depuis Maroc, abenga esingana tout na pourquoi église est comme na ba conflit. Et comme na ba conflit bozo yo kanate ezanini. Ma sœur journaliste na ko ebiso loko moko kende na utu ko ebiso ke sabile murata una suka. Comment bato bazo sambela nzambe ba yinana parce que na mibeko na nzambe et loko liboso nzambe lobaki to linga nzambe ya mibale linga moninga na yo comment yo pasteur oyi na moninga na pasteur osa fo pasteur toko yinana te loba peut-être so eza likambo moko mabe toko telemela ye ke likambo do sala ou soit toko benga ye to ebisi en tout cas frère likambo do sala. Est-ce que nakatomke est-ce que bozo rapé tambo se réunir bino na bino ba pasteur bo pesa na ba conseil bino na bino eza bon rale parce que le lona na ngo ko dima ko pesa conseil ba ko lingate yo benga ne pasteur awoloba yo nani po benga ngana tinda mana nzambe donc eza pas to senga ka nzambe que vraiment nzambe moko sala parce que le lo vraiment musala nzambe ba déborder yango yo benga pasteur mais o manquer yo ozomona mettre sambila nzambe moko ko sala parce que le lo yo soko moni moninga zote même na télévision zolo balikama bo bengi so be frère likamo do sala bo mais komona ndenge akofinga e komi polémique kofinga alors on a biloko wana na kokakango te na ndinga pe polémique te vraiment eloko wana nzambe ayibisanga vraiment na kotikala ka jamais koleka na ba polémique ya koyina moninga so moninga na moni e kasana ba problème na obondela pona na binzambe sungai ndinga zokende na igarema nzambe sungai mais pour na leka na télévision na critiquer bon na ebité parce que ça biloko mususu tozo mona ngo zo critiquer mutu wana ba mususu ebité nzambe asala alliance na nzambe ndengene vous comprenez alors essengeli na biso ke to bondela mingi pona bango na place ke soki aboy conseil bondela mingi mamusuko zape envoûtement vous comprenez ko zape envoûtement o bondeli pe pona nzambe akangoli azongi na voie normale ko za bien voilà. Pasteur Mitterrand toyeba ezalaka nini kaka komona ozalaki na bandimi ebele bandimi bakomi kokite bakomi kokende place mosusu bakomi kokende na église moko oyo eza réputée disons oyo nga nayebi église ya Mangemo na oyo ya ACK mingi bato bazokima bazokende kuna eza mpona nini? Bon ezali complexe ozo comprendre eza complexe bato mingi bazo préférer bakende siko ezobeta miso bakende siko zomona ke pasteur wana ndatonga kitoko pasteur mais ezana bato mosusu komona kaza na 2 personnes mais ezana quelqu'un nzambe atinda pepe na nzambe alors ezana ngoma bete kokende epana ba papa wana tout ça ndeko tout kolobana ezana mabete mais na koyebisa libota na nzambe ki ngai na ko performa net na église na ngana zalia na solo kana motonyo surtout akoya na tongo poko akutanga mais ezana ba église mosusu monene po mona pasteur il faut pesa soki droit soki loko et puis po mona eza passe tandis que moto lokola nga soko ye we na tongo we na poko okutanga yi soza malade na bondeli pona yesu abikisio ozana dikamoko zo tungisa na bondeli pona yo
Et ça différent na batumne ni wana kemba mususu azana 1000 personnes, 10 000 personnes pour mon effma oko ça même ba un mois 2 mois pour au mona yi. Donc ça m'a bête mais na webisa bana nzambe que donc l'apparence trompe. Hein batike loko wana batu na rappel nzambe que nzambe est-ce que waza musali nzambe solo waza pe mutu nzambe solo. Donc tango moni mutu moko bo azam soit na 10 personnes OK pa na yi ozaki mba mususu malade abondeli pono biki kangama na mutu wana. Ben bango siko basala ndenge nini lelo mutu akoya amoni ngaba mususu ndenge na za église nanga tuzana 400 personnes na bondeli pona 10 jours après 10 jours tete fona zonga nanga na église nanga esthétique wana dalilo ba place oyoki ke nzamba bigisa kiyo mwana zaki malade abiki sikala ka place wana kangama na likolo olie okende place maro bat baza 2000 3000 4000 60000 bazo ozomona na tati bazo yeba ote. Donc ma sœur mon frère vraiment bokanga ma place boza botika la place boza. Mais question moko avant tous se séparer pasteur Mitterrand na ba église tozomona ba accoutrement eza ndenge na ndenge bazolata bilamba ya kokata na ba mini jupe ba culotte kata fumbwa ba single. Est-ce que wana eza mabete? Journaliste en tout cas côté wana na mosala oyo nzamba pesa ngai nalinga ko condamner mututi parce que na jijarpe mututi na opeso exemple na kati ya Bible ezaki na mwana mwasi moko azaki ndumba o vraiment ki mokili mbabayeba ki aza ndumba makasi. Mais tala mwana mwasi wana liboso ya Yesu ayambaki malgré ba problème na ye ayambaki parce que Yesu ayaki pona bato mabi. Alors biloko wana ba teni ba nini toko benga na bango te aya kaka ndenge wana mais ye moko ko changer. Donc biso mission na biso ezali ni ko ramener bango kaka bato mabende baya Yesu ayaki pona bato mabi. Alors loko mosu na koloba nini c'est-à-dire moni ba biloko mosusu esale makana église na le bango na dévolé na bato ba yebi nzambe tango yoki liloba nzambe changeaka. Mais so moni moto ana zo changer te na ba comportement na c'est-à-dire aza nzambe te ozo comprendre akoya na ye afandi ndeko tu koloba wana keza bato moso akoya na jipe mukuse aye ne afandi na ye mais akotala abi mendene ngana lati jipe mukuse baninga balati jipe molai. Premier jour, deuxième jour, a changé. N'habite tenga funa la tandenge batu balati. Mais toko benga na bangote, il faut baser la wana pour bayo kalido balanzambe parce que loko ebi ki sarabiso eza parole. Et donc mususu te be conseil te be parole ya pamba. Tango te moto comportement moto habillement moto ko changer. Donc ça te que to ina bango. Et il faut to ligaper moto nyonso za la chege za la nani aya na église. Yeso sana posa na batu wana parce que aya ki pona batu mabi. Voilà, yeso aya ki pona batu mabi veut dire mutema na onde témoin oye koluka objectif dans la carte église kangama ponza mene muto ya tindio okene église wana. Mais pasteur question moko e linga sikoyo est-ce que yo moko pe et comme là okene déjà na église mo quelque part okene ko assister muninga no ndenga zoteya? Oui, nakenda kaibele, nakenda mingi pa na baninga na ba pasteur na ba victoire na ba selembao nakenda ka. Vraiment bon. Ils en ont préparé voyage mon pour faire na Angola na mimoko pasteur abenga kangai mais nazana na mwa ba misalo nazo sala parce que nazana ba prière 14 jours na base soke sili na bongisi pe na okende. Oui nakenda ka parce que ça musala na biso évangélisation za partout. Net église na ngai église onda ba pesi ngai kombo nango ezali assemblée chrétienne pour la délivrance des nations. Ça dit net aux allées tous à tous na Kinshasa il faut que de Brazzaville, il faut que de Angola, il faut que de partout. Tout le monde en Afrique, tout comme en Europe, partout en Asie, partout. C'est comme ça. Bon, il faut en volonté ensemble. Nazela ka toujours ensemble. Moi so bongo ngane ko ki a voyager, mais na force raté. Donc na force té. Voilà, et le ko force zaté nazo lingana tika émission na kata émission et question ezo ye langa kaka toko na vie spirituelle pasteur Mitterrand ezana batu mususu ba ya église bazana ba mikumba na bango ya famille net bolobaka la bo passa na parcours côté ya délivrance ozo délivrer mutu azana makamne ya famille na kawana l'air comme la bino bo zala kandenge nini po bitumba ya famille mutu ko yolando pe o mo pasteur. Bon, en tout cas merci mingi journaliste na question wana omoni na kosenga na bana nzambe faut bapesa basala nzambe respect. Biso toza plus que même ba docteur, plus que même ba généraux. Parce que bitumbo biso to bunda kango même général ko kango te. Parce que ko mono moto mususu aye na délivrance azana 250 000 démons.
250 parce que ça lésion sont lésion ça dit ça 10 idées lésion ça dit milimo mabe mais yo motinda mina nzambe obondeli na moto wana obengane ba demo wana pe moto abiki ça dit problème oyo tokuta na ngo mingi na mabota ya ngonde wana ozolo ça dit ko mona moto usala kina ba kodi na bango famille bokoko na bango aye yango moni na uti koloba na émission e bandeli que vraiment ba bota makamosala ya nzambe bakoma kati parce que na bakawa na suko écouter combien de gens combien de pasteurs bakufa ya tindamité ya ke osa délivrance bo aller retour ba milimo mabe frapper bomi pasteur parce que tindamate parce que tant nzambe aponi yo apeso mosala apeso mandat apeso pouvoir okobanga eloko moko te obanga satan te yoko pesa nde mitindo satan milimo babim mais ça na bato mosusu batindama te azuka mwa likabo moko boya guérison boy yango mona mingi batombaka ba malade akufi tout ça mais ça eloko moko te ki okende na o précipiter na ngona mbangu te donc ça eloko moko vraiment nde to fandaka boy to sana bitumba makasi to bundaka nango alors mona nde to saka ba délivrance wana même biso il faut bongama ozala rompre na molimo wa nzambe po tambola ko banga nzambe parce que biloko na soki ozotambola na ba respect ya mibeko na nzambe te vraiment okokate donc ils musala na biso nzambe atende bokende ko bikisa bokende ko kangola via bato donc ils bon il faut tindama pa nzambe il faut les appeler na ta nzambe que nzambe a permettre voilà il faut otindama nzambe a permettre pe mamunyo c'est ça la bien mais to comme na suka ya mission na biso pasteur Mitterrand soki bambo tezali o te sabat o bazolanda biso partout dans le monde entier na ba o bazana ba pays étranger. Oui, na pamboli bandeko nanga nyonso bazana ba problème ba mitungisa mati batikela nzambe place Bible zolo na mukanda na Philippiens chapitre 4 tomi s'inquiéter na rien ne vous inquiétez de rien na makambo nyonso ekomela bino il faut prier na ebike ndeko azolanda ngamba musasa na problème de tungisa ye buka mabolongo fuka mabondela senga nzambe akoya to ebi ndeko neti Ezekias problème ekomela tie na Bible na Isaïe 38 Bible zolo ba été prophète Isaïe akuta na roi Ezekias ayebisi abi Ezekias ozokufa kende ko yebisa famille na yo Ezekias asalaki ni tango ayoki sango wana ke kufetele melie ba problème ba blocage etele melie aluka ki nzambe afukami alele pa na nzambe makambo changeaki ça dit problème na biso nazo yebisa ndeko azolanda ngande ko mwasi ndeko mobali ko mitungisa mate luka ka nzambe bonde la kondima na ko bikisa pevu donc ondima na ko bikisa yo to bangelo ko moko de même pona mokili mobima pona mboka na biso pona ba famille na biso to le la pa na nzambe ye moko nzambe akosala to lukate ko to loba mingi te to stikela kaka nzambe mokili eza ya nzambe famille eza ya nzambe société eza ya nzambe makambo eza ya nzambe voilà to tikela nzambe makambo ye moko asala yango kaka ndenga lingi po yende atindi biso na mokili oyo to mona makambo nyonso oyo ezoleka na c'est normal voilà tozo séparé awa c'est la fin de notre mission restez branchés toujours abonnez-vous comme j'insiste il faut s'abonner pasteur Mitterrand numéro no ya téléphone soki moto aza musika aza besoin contacter pour nos salles prière à partir de musika d'abord journaliste nzamba pambolo mingi na musala oyo ozotambusa mokili mobimba poko na kubikisa bana nzambe na ebiki eza na États-Unis eza na Afrique partout ba oyoka message oyo eloko mosusu na oyebisa bana nzambe ke en tout cas tomitungisa maneloko moko te batela kondima na yo ngai naza mosali na nzambe elingi koloba te ke naleki bapaster nyonso mokili non ngamba mosusu nazali mwana ya suka na mikomisi te ke naza soki ndenge nini te mais moto alingi akontacte ngai numéro na ngai ezali 081 730 51 87 081 730 51 87 na koyamba yo pe to bondeli
na nzambe soki likambo ezotungisa na kobondela pe mpo na yo na kosenga eloko moko te tokobondela kaka nzambe o Bible lobi évoque moi je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses likambo ezotungisa yo ezotungisa nde yo mais ezotungisa nzambe te pe eleki nzambe te alors nzambe na biso azali Yesu azali tobosana te Yesu azali akosala alors numéro na nga téléphone yango wana 081 730 51 87. Voilà, je pense que boyoki numéro ya téléphone, ceux qui besoin ba problème par-ci par-là, numéro ya pasteur Mitterrand yango wana aza oyo nzamba tindi na mokili azali teke oyo akoti court to alingi akoma kaka po a gagner oyo balobi ke bato commencer ngo commerce non ezali yende nzambe abengi ye. Voilà na soki awa na émission na biso pasteur Mitterrand soki osana elo comme ça koloba pona bandimi na yo o mekampe koloba na bango na komisi nzambe makasi parce que boye penza na tamoko ya bien parce que mokili komi na suka mitema na bato bebi bazoyeba te bakosala ndenge nini nakoyebisa bana nzambe alobi ete esika mayele na biso esukaka nde esika ya nzambe ebandaka napesi bango kaka makasi balandaka nzambe epuis na pamboli yo journaliste kolemba na mosala oyo te sala mosala oyo po elendisa bana nzambe putana basali ya nzambe basala nzambe mosusu oyo baleki meme nga bazali o bazali ke bakoedife meme bana nzambe donc mingi ya kobakisa eza te mais nzambe apambola ndeko nyonso to azolanda ngai tika ete soki oza malade obika na nkombo na Yesu soki ozali na problème ezotungisa obotaka to kobota na nkombo na Yesu soki ozoluka mbongo nzambe akopesa mbongo nzambe apambola moto nyonso. Voilà ba programme ya culte eza ndenge nini? Programme na biso ya culte tozalaka nango chaque mardi na kati na esika oyo à partir de 17h à 19h30. Jeudi aussi, 17h à 19h30, dimanche na 8h à 11h30. Donc, tozalaka awa, mardi, jeudi et puis dimanche. Tozalaka awa. Et puis, na l'église ya Mbinza, tozalaka chaque mercredi et puis samedi, toujours na 17h à 19h. Tozalaka kona. Donc, nazana permanent awa, na koyamba mutu nyonso na maboko mibale. Voilà. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, c'est par ici que nous nous séparons. Au revoir.